services de sécurité sont là pour faire leur travail. Mais attention, quand c'était que Bakatangé baza pour le Lokona. Il y a des Katangé qui sont tellement contre le Lokona, qui sont tellement révoltés. Au moins, il y a des vidéos. Bazoko se reconnaître tena balubi soko lingo sala makamuna yo ba rébellion na yo sala na ndenge na yo moko tika ko chaba koma na biso surtout ko lobake balubakat. Bonjour, bonsoir na balalion sur la face céleste. Mbote na bino mbote bazali ebele partout dans le monde pour ça on a besoin par la internet. Moi niveau États-Unis na moni pasteur César Mwanga. Et en Suisse, c'est que top. Maman comme des chutes à la main des opprimés. La Belgique, maman des déchets pour ça. Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo. Zalim de Konabino, Moïse, tout le bateau, tout ça, le décryptage à actualité politique. Moi, Moulunda aux arrêts, moi, Batiani Bakangeli, point de presse, il y a informateur, Bati Lukwebo. Donc, à la consultation, il y a un informateur, il y a un sujet d'argent au limbre de la mission. Sur ma casse à Oyamba, Jeff sur le plateau d'Angaï, tout le bateau, tout ça, décryptage à actualité politique. Merci Nandeko John Mboki Bende, l'équipe de la face céleste. Nous sommes toujours Lola et Zofuta Sima Tokoloba, Zambaya Botozo. Ndeko Jeff Mbote. Mbote Ndeko Antiba. Bonne santé. Bonne santé de PPL. Informateur sur le point de presse, abandonné consultation, et l'eau. Et aussi, ils ont combien de jours? Bon, normalement, constitutionnellement, tant que vous nommez informateur, Azana 30 jours, renouvelable une seule fois. C'est-à-dire ceux qui va payer 30 jours, à sali ceux qui a 8 majorité, à sali sous na 30 jours pour parvenir à identifier majorité. Mais na cas oyo toza nango ya informateur oyo aza na mission ya identification ils a confié na sénateur Modeste Bahati pour na ko identifier majorité parlementaire. Abanda ki soko landi na point de presse na ye okoyoka te a préféré ki nano ko banda ko zwa ba contact secrète na ba député et puis na ba chef ya ba regroupement politique nyonso tango asilisi nde mwani a lancé mission officiellement, mais cela ne signifie pas que on dirait abandeli délai na ye bandi siko te délai na ye bandi kaka depuis jour banomaki ye ti donc azane tikali na à peu près 2 semaines ya ko sala mais soko landi o monega ti a travailler déjà donc azu ba contact mais est-ce que azoze la batu ba les cas pour pas formaliser nini ba acte mais batuniye mutuna ndeko Moses batuniye mendenge nini pona koya na identité ndenge to sala modo identifier majorité mendenge nini bokomi ko senga batu po moto ya pona ko identifier batu yo kizawa na pona ko identifier majorité mais okomi ko senga batu ba signer ba acte d'adhésion on dirait ça lokola batu bazoya ko adhérer neti bazo adhérer neti na regroupement politique neti bazoya pona ko faire allégeance na mokonzi ya mboka alobité eza bongo te ba acte otoza nango ndenge bozoloba parce que union sacrée na mini des regroupement politique te. Mais eloko bato bazoya ko signer bato bazoya ko adhérer na vision ya chef de l'État, c'est-à-dire totiki tokomi kuna ke totiki makambo ya moyibi makambo to ko constituer blocage te to ko travailler na bolingo mboka pona intérêt ya Congo moni makambo nani Modeste Bahati alobi et puis alobi ke ba adhésion na forme bozozele ya ba charte wana ko ya après mais na minute oyo ezaki ko signer ezaki pona bato ba signer na ba bonne foi na bango. Donc voilà ce que je peux dire na niveau wana. OK, ngoyi mulunda ozari. Pasteur ngoyi mulunda bakangiye. Biti ni bakangiye ngoyi mulunda. Ndeko Moïse ezana mwaile kumoko na bosani. Avant kota likambo oyo mama na likambo oyo ya arrestation ya pasteur ngoyi mulunda. Oyebi ke ezaki na likambo moko ebimaki awa.
lokola makambo tolobaka ya budget ya Assemblée nationale mais oyo bima makambo nani sénateur Modeste Bahati ba pesi mbongo 1,500,000 dollars pona na l'effet monde aussi massa bazongo de formaté ba pesa balobi ba bimisa 1 million. Or tout ça kaka ndenga na lobaka nyonso ezaka kaka pona ko bebisa image ya Union Sacrée na ya mokonzi mboko ozomona. Or c'était faux. Modeste Bahati alobi bien que na yebi ke ndenge boza ba journaliste boye awa na yebi ke Israël Mutombo ndenge azawa na ndenge ya mutondo baki azana preuve que ba dekesaki mbongo 1,500,000 et Israël Mutombo n'était pas à mesure ya ko brandir preuve que ba bimisi mbongo. Donc bilongo nyonso na ndenge bazo bimisa yango ndeko ndeko Moïse ezaka na sens ya ko salir mokonzi mboka et puis ko salir Union Sacrée. Et ce qui est faux mais à l'axi chikoke atikala ko zo même pas un franc, même pas un 5 000. Mais en réalité, la mission va confier parce que ça nomination té net mutozu poste mobo net fonction il y a l'état il faut pas foutre mais na ba mission normalement il faut pas payer bon quelque chose à mission mais jusque là azu ata 100 francs tina chargé de presse na ya bi mission bongo ya poche na ya poche ya mwasi na selon ba propos ya Modeste Bahati abi mission bongo na da petit chargé de presse on pour yekende ko couvrir manifestation donc au moni batika mutema lukunya na lukuta ko sala ba aventure necho ba bimisi ya ko critiquer ba budget oyo bureau d'aide et fenga juste pour nuire à l'Union Sacrée ozomona ndeko. Alors arrestation ngo emulunda ko emunda ozare omoni tati ezo continuer be ceci là déjà mukuna zo finga kabila butu moi mutokanga za teme ba mukuna ni teo na ni pasteur ngo emulunda salle de déclaration moko ba monde bata eso mona isa grave teme yo wana ozare deto ba déjà ba député ya Katanga basanga pour sa déclaration. Ndeko d'abord so ba ko sala déclaration ko bangi tape mututé c'est faux donc et ça fait l'air d'habitude toye bagabongo. Mais tango zolo ba député ya Katanga loba que certains députés ya Katanga za bango nyonso te parce que za ba député moko ya Katanga bazana méchanceté moko ko sakana te na ba propos ngoy mulunda tenir. Bazolo bake oh batumsusu na yoki bazolo bake oh ndenge nini tokantake dictature sili dictature ndoke mbe komi ya makasi et puis aner ndenge nini azo sala musala balobaka aner okanga te aner komi ko kanga or balobaka ba kanga bakasho aner na monike batebele balobaka aner mais ils ne comprennent pas tant bazolo ba agence de renseignement en réalité ndeko agence de renseignement ezalaka na des options. Au moins, net na États-Unis, bazana CIA et puis bazana FBI. FBI CIA aza agence de renseignement, mais extérieur, bango bazo espionner libanda. So le problème est libanda danger, bango ba ko informer na mboka na bango po bazo ba disposition. Tandis que FBI ya aza renseignement intérieur na kati ya mboka. Si y a un problème ba ko kanga yo wana na mboka. Ozomona ba ko tia na kasho. Maintenant e pa na biso net renseignement extérieur na intérieur eza dirigé par na eza na structure moko otozo benga ANR yango nde ozo ka babenga ka en renseignement extérieur wana eza pona ba auto baza ba libanda o ba espion o bazo tala makambo nini danger oyo bazo bako sala libanda il faut to yeba ozomona tozana bango libanda o baza na kati nde bazo benga ka renseignement intérieur o baza intérieur wana baza kana kasho kasho wana ezaka pona ko détenir mutu 6 mois 100 mois sans siko tango bakanga mutu bazo kanga pona ba propos ko tenir ba propos moko oeza ou bien ba moni ko détenir ba information oeza ndeko na ndeko Moses na zokoma kuna eloko nini bakangeli ngoy mundu selon vidéo ongana moni aussi longtemps que vidéo wana à moins que ça soit un montage mais si c'est ça la vraie vidéo le monsieur tient des propos tellement graves que nakoki ko imaginer te que ko bimana munoko naye pona d'abord des positions pona des considérations il y a liboso parce que aza mutu aza ko se réclamer nganga ya nzambe c'est-à-dire pasteur il y a mibale c'est la personne qui était nani ancien président qui est ancien président donc ces propos là ne peuvent pas sortir de sa bouche azolo baboy soki balingi que Katanga et se diviser
eto kata katanga na RDC kabaso balingi katanga etikala na RDC soki balingi baya kolia biloko ba profiter na ba biloko na biso o bango baza pe na bango baza na nango te epa na bango o biso toza nango po baya tolia na bango. Il faut naza ba condition, il faut na pesa ba condition ya liboso, il faut qu'on respecte autorité morale na biso leader ya Grand Katanga. Or Joseph Kabila, ancien président et sénateur, or respecter Joseph Kabila, je ne trouve pas quelque chose d'inconvénient pour le respect de Joseph Kabila. Normalement, c'est quelqu'un qui était chef de l'État, qui nous a dirigé pendant 18 ans, quelle que soit sa forme et sa manière de diriger. Mais il nous a dirigé, il mérite le respect. Là, on n'en disconvient pas. Il faut respecter Madame Olive Lembe. Oui, il faut la respecter, c'est une dame qui a mis au monde des enfants. Oui, il faut respecter. Mais conditionner cela dans le sens que ceux qui vont respecter toko kata nani katanga, donc ozolo bamakambuya des messages sessionnistes, donc il y a ko kata mboka, donc yo zawana pona ko kata mboka, alors que constitution ya mboka ezolo bake congolais nyoso place azali aza epanayi, mais yo komi koloba et pas au pointer bato neti bato moto soki boyebi ko boza na culture na bino boya nango awate, soki culture na bino eza ya désordre boya nango awate, sinon soki bozo na culture na bino eza neti bozo boya culture na biso. Et puis boyeba ke nani Pierre après cet exemple, il y a Pierre. Oh Pierre azalaki na ou pembeni so ba sakane na ba sizo so sakane yango nde monene mo akataki mutulito na yebi ke bino azolo basiko na bato na yebi ke bino bozolala te ba sizo kasi nazolo bana kati église, mais il faut que yeba bandi minini bazana kati église tozana batu ya ba nini ba secrétaire général ya PPRD na batu ebele ya PPRD wana presque politique comme ça on matinée ngana so comprendre te ce qui est ça matinée politique, ce qui est ça politique, ce qui est ça parti politique na lobby. Et puis azo lobe biloko wana na kati église. Plus grave na moni drapeau ya na image nga na moni drapeau ya ba sessioniste ya bakata katanga wana na kati église en tant que homme de Dieu ndenga zombe. Pourquoi ko kanga ata ko balongola kaka drapeau wana mais azo lobe kana kanchi bozo lala te na yebi ke bozo lala te ba machete za pembeni ba ciseaux mbo eza pona ko sana na yango nini pona ko boma bato. Mais moi je comprends pas. Parce que moi le biloko mususu o esalema o tozana 21e siècle. Ata na 20e siècle o to connaître ba problème wana mais zalaki boyete. Parce que ndenge comment yoza muto zaki mutu aseni ndego Moses. Au moins que mutu wana ata soki je viens yaki a pusali élection na Kabila. Yo monike mutu wana kokako bimisa mutu mususu apart Kabila. De mutu asaki président azo tenir ba propos ya bongo. Et pas au contraire koloba nazo yebisa bino ba konzi mboko yo soki bolingi kimezala na lingite oh il faut botika makambu ya kolanda ba politicien na biso botika ko corrompre ba député na biso donc azolo ba député ba leader politique na biso poso bopesa bango mbongo popozo bango. Donc cela insinue que ces gens-là ce sont des irresponsables qu'on peut jouer juste avec des petits billets de banque. Donc ba kozo conscience na bango. D'abord ce qu'il a dit, s'il a considéré qu'il respecte les gens, ezan ata respecter ya batuana. Siko yebisa ngai drapeau ya bakata katanga ezokende ko sala ni na kata église. Ba propos ya bongo ndeko solo bakanga te. Non, l'état ko kanga. Ya ndenge wana soki ndenge bazolo bakomende nini bazokanga mukuna te. Non, mukuna dans ce qu'il dit, il s'attaque au FCC, bien sûr. Il s'attaque à Kabila, mais au commande que nulle part à Kolobake, tozana machette est après, ou bien nulle part à Kolobake ngamukuna, beatu bandiminanga boza après, pona kokendo kokangabila, non, ou bien pona kokata so pona, non, mukuna dit Kabila doit être arrêté. Or, il sait que c'est la justice qui arrête. Ce qui justice est allé montrer que Kabila a un problème de kokangaïté. Mais batozo comparé, dis-moi ce que Mukuna a dit qui est hors la loi et on l'a laissé. Il n'y en a pas.
ozomona mais jour oya ko bima na makambo na ye a piétiner ou bien na discours moko sécessionniste ou bien tribal, mais la justice fera son travail. Ozomona ba tout ba agent ba ke epanaye yo ozomona oyebi ko sali le côté pas o mwendenga na za boyende ko Moses nabimi awa nabimi kana plateau na yo boye ba interpeller nga j'irai facilement parce que na yebi que na za na problème na ogende ko répondre yo yebi ko za problème te baye na ndako na yo bazotoke ozoboya kofongola. Pourquoi ozoboya kofongola? Et les agents soki bazana mandat d'amener surtout ceux qui bakomeli bango mandat ke bakango n'importe où baya na yo place nyonso bakokuta yo ndeko ata soko kango koti na bungere bakosala nyonso babuka bazwa yo parce que c'est les mandats qu'ils ont bako respecter mandat na bakozwa yo bakena yo yo boye ko fongola. Maintenant vous attendez à quoi? Yo salé le côté boye ko fongola. Pourquoi? Et puis s'il a pensé que ça va jouer à sa faveur, ça va jouer très mal donc à sa défaveur. Parce que tant que bako buka bako mona ga banda ko résister. C'est clair non? Eza na ba image o batu bazui yandako. Ce qui image on na moni wana eza réellement yandako na ye. Déjà ça va jouer à sa ça ne va pas jouer à sa faveur. Parce que beaucoup tala ko banda ko boya, banda ko banga, c'est-à-dire tu te reproches de quelque chose. Ozomon ba memie mbala moko na nani na bureau ya ane. Et puis tango tozolo banayo a lelo. Ngoy mulu da pa ba na yo ki ba biso ba ko transférer na Kinshasa te. Tango tozolo ba azaza jugé en procédure de flagrance na parquet ya Lubumbashi. Ndeko tazo na minute tenzo zo tango zolo ngokuna akende cri prison ya nini ya kazi ya nini ya kasa pakuna ndeko ta okende na avanda nano oui asa bakatange bino obanga oteke non mutakomsa apesa Kabila ndeko c'est là oyebi bakatange les Katangais sont des Congolais comme moi comme toi comme ba Congolais nyoso tango zolo ba réaction ya bakatange il faut que le réaction ya certains Katangais. Soit que réaction en ayé, mais les services de sécurité sont là pour faire leur travail. Mais attention, quand c'était que Bakatangé baza pour le Lokona. Il y a des Katangés qui sont tellement contre le Lokona, qui sont tellement révoltés. Au moins, il y a ta vidéo. Bazoko se reconnaître tena balubi soko lingo sala makambo na yo ba rébellion na yo sala na ndenge na yo moko tika ko chaba koma na biso surtout ko lobake balubakati. Basili ki balubi okolo bateke et puis ozo continuer ko lobake o balubakat bako kabona na baluba non en tout cas longole biso na makambo arrestation na ils a combiné na déclaration Gabriel Kyung ah ba ka alerta ki non kala mingite kasi yo kale loko na toloba tozo koma kuna oye problème ezane oye bi omona information moko esirikilaki faisant qu'il y avait une réunion na ferme ya Kabila côté à Kashimata. Or selon les informations, il serait même Moïse Katumbi était aussi selon les informations, il paraîtrait qu'il serait aussi dans ces réunions là. Il était aussi dans ces réunions selon les informations. Et tant babimi na information tant babimi kuna Moïse Katumbi ayekoya awa. Chose étonnante, namoni à réunir awa ba député ya o ba ressortissant ya Katanga. Toutes tendances confondues. Ah, est-ce que vous imaginez tant Moïse a zongaki? Moïse a kokaki ko réunir ba député ya Katanga. Awa, tango FCC Moïse a kokaki ko réunir. Non, là moi je doute fort de ces informations, mais je commence à avoir des problèmes sérieux. Parce que yo okokai ko ren ndenge nini kaka mi tango utiko seka ba information e utiko circuler na réseaux sociaux que Moïse azaki na ferme ya nini ya Kabila tango utiko leka oye a réunir tous les députés ba députés FCC ba kendo kutana Moïse ba député ndeko omoni ata toza bane mike ata soko boko kwa to comprendre o toza bane mike ata toza mayelete ata bébé awo soko moni bébé mususu abe simbati parce que tu ne peux pas imaginer au monde bato FCC oyo baza sima ya Kabila penda ya Kabila na réunion organisée par Moïse Katumbi ça ne marchera pas eko simbate mais eloko ni nesali ke simba
Voilà là où se pose une question. Donc, et les autres, il y a compliqué. Tango et les réunion à Bango, dès au moins, il exiger biloko ya ba Assemblée nationale, ministre à l'intérieur. Or, Kabila avec ses plus de, quand il comptait plus de 344 députés, Kabila n'avait jamais obtenu le ministère de l'Intérieur. Mais Yozoya n'a à peu près 70 députés. Vous réclamez le ministère de l'Intérieur, l'Assemblée nationale. Ça, c'est pour faire quoi? Si il arrivait que si ces informations-là parvenaient à se concrétiser, à se confirmer, et que ces messieurs-là citent des gens, mais si vous allez interpeller, parce que Moïse Katumbi na Jean-Pierre Mbemba bango moko bazongi na union sacrée. Bazongi na union sacrée. Poyeba ke batebele basepelaki na ngote. Est-ce que mona ki penda banda makambo na ibanda omoni moyambo sali déclaration. Ya kolongwa o sali no omoni moyambo da. Mais moyambo c'est asa muto asa la ligne non. Oyoki déclaration ya moyambo. Ce sont des gens qui sont contre cette idée-là. Bato baza contre idée au balum non. Union sacrée, c'est une vision salvatrice pour Namboka. Mais ba moni Moïse alinga même bango na eloko mo ba non. Ozoma. Ndio moni ba député donc et on comprend que so Moïse yemo ko comprendre so na longue place na ko tire peut-être na 3 députés. D'où faut na gende kana bango. Maintenant les conditions o ba bande ko poser wana akozala tana moyen ya ko poser ba condition ya migete. Po na minute majorité eza déjà koto. Si vous poser condition nini 83 députés ndena zo mondenge baati nani les formateurs baati ko ba sali point de presse wana malgré que le que non mais nazo ibiso asa déjà na 83 députés excepté ba député ya nini ya MRC na ya ensemble débauché bon. Non mais ba député bango moko ba suis conscience ba ye les articles sont clairs yo moko moni ba kenda ko funda awa ba fundi o ndenge nini majorité ko changer te mais cour constitutionnel tango pêchare nde bomi parce que na rewa na balobi boy conformément à l'article 110 ya règlement d'ordre intérieur et assemblée nationale député soki alongwe parti politique na ye ou regroupement politique na ye agenda regroupement mususu wana perdre mandat mais soki bino moko bobengani ye ako garder mandat na ye mais il peut changer de groupe parlementaire. Donc moi bazana union sacrée jamais kozala regroupement politique. Pour ceux qui est regroupement politique bango ba ko adhérer ozomona ndé piège ba banda ko yanango que total net regroupement politique. Tant ba ko adhérer ba perdre mandat. Ozomona ya mwande ozomona union sacrée za nango vision et ko se concrétiser na programme ya gouvernement. Donc les députés ils sont membres de leur parti politique, mais ils adhèrent à la vision du chef de l'État. Point barre parce que député mon côté a perdre le mandat. Donc vous avez un député à peu perdre, mais vous avez une vision du chef de l'État. Vous avez une union sacrée, mais membre à peu perdre. Vous avez une vision, Mende, vous avez une vision à faire. Mende, mais ceux qui ont adhéré à la vision. Mais ceux qui ont marché, mais la justice fera son travail. Donc vous avez Congo baza Liban mboko, baza nkata mboka. Yambala o ezaso Kabila muta bloqué te. Ndeko muto ko bloquer eloko asate. Te faut ça simer. Mais nazo ye na lobby muto ko bloquer eloko asate. Muto ko ya pour bloquer ba ko mettre à l'écart. Ça sera simple que ça. Et puis d'ailleurs, eloko nini ko lakisa que d'abord Lambert Mende va bloquer quoi. Ce que vous connaissez que Lambert Mende ko bloquer. Moïse a bloqué, Jean-Pierre Mbemba a bloqué, mais pour l'instant, tant que l'Assemblée nationale reste comme telle, tout ça a la majorité, parce que moi je changer ça, à moins pas dissoudre l'Assemblée nationale. Soit pas dissoudre pour l'instant l'architecture de l'Assemblée nationale d'Enge Zawana, kaka batuana nde bazaba député, on va changer mon neni. Il faut qu'on travaille dans Bango. Nous n'avons pas le choix. On va travailler, ce sont des Congolais. Beaucoup de choses qui vont changer.
Vous avez bon chance, oh, changer. Ndeko. Na lobby ba ministère oye pesaka régalien wana, oye pesaka bokonzi penda. Ndeko toza ba ministère. Mais na personne ça mena so comme lié etanga mato. Omoni lié c'est un Congolais, député national. Il était directeur de cabinet. Il y a certains des présidents, il y a Assemblée nationale au Baliki. Azalaki conseiller na président de l'Assemblée nationale Ebele au Baliki. Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience na niveau wana. Et si Balia postule et qu'il est voté, moi je ne vois pas les problèmes. Mais seulement Tozo Boyande Moutokoya pour bloquer des réformes. C'est ça. Mais tant que nous n'avons pas de problème pour l'instant avec la personne, où est le problème? Député, éligible à postuler, mais bon, il sera élu président. Ce mouton sera postulé. Mais puis, on m'a dit jusqu'à ce niveau. Tant que tu travailles, on m'a dit que oh, Aoto Fongoli, Mokonzi Mboka Fongoli, lui c'est le garant de la nation. IDP c'est le bibiso tokozwa, ni Assemblée nationale, ni primature, tokozwa et le côté. Parce que le passe balinga ba ba biso toza ba gourma, mais biso to lobi Assemblée nationale, Premier ministre Bozo, tokozwa te. On n'est même pas conseil, totiki na biso. Mais tala ne bato ba wele la baga, to bato ba yaka pona intérêt na bango moko. O mende ba so wele. Alors que Moutoussous et là biso tozo luka. Et ça que parce que beaucoup qui PCP premier ministre na regroupement il y a Katumbi na groupe ya ba député ya Katumbi. Mais le problème avec que bango bazo luka que avant chef de l'État désigné bango ba pesa ye kombo ya mutumoko. Voilà ce qui pose problème. Il faut chef. D'abord, la constitution est claire. On dit le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Après consultation de celui-ci. Donc, le premier ministre n'est. D'abord, la consultation, c'est quoi? Tant que vous consultez, on a nommé Mouto et puis c'est tout. Tu peux donner ton avis et puis après, lui décide. Les concertations, ce n'est même pas un dialogue. Donc, on nomme Moutouya de sa propre volonté. C'est parce que cette personne-là va assumer la vision du chef de l'État. C'est lui qui va transformer cette vision-là en réalité. En fait, c'est ça le travail du Premier ministre. Mais tant qu'on a Moutouye, alors bien, on Moutou. On va imposer Moutouye à travailler contre les intérêts du peuple, contre la vision du chef de l'État. La place, on est aussi battu. Et si mbate tozo boye biloko wana neto boy na FCC ya atindi mutuka o toboyo ya lengwi moto awa chef de l'État koluka n'importe qui n'importe où na ba congolais o bazana union sacrée a nommé premier ministre. Donc attendez on ça boy amoni que non ça va nommer premier ministre c'est tout. Il suffit au travail na intérêt mais bango bazate kaka o non wana neto tozo boy makambo ya ba ekomineti eza soki charte to bosigné nini ekomaneti oyo azopesa ba mot d'ordre goto oyo azopesa ba mot d'ordre ata mutu ko soko cheka de chauffeur mbala moko mutu ke panza. Ok, merci Ndeko Jeff to kompena petit à petit na souke émission na biso dans la caméra oza na 2 minutes oba le souka pato chité. Bon, nazo eloko na ko yebisa bandeko nanga ba congolais ezake bazala kimia union sacrée ndenge za boye kolata nzoto déjà. Union sacrée ce n'est pas un regroupement politique. Ndenge bato mususu bazo organiser entre guillemets il faut qu'il y a ba charte ba adhérer non, ce n'est pas un regroupement politique, mais c'est une vision du chef de l'État. Et la vision qui est très claire. C'est très clair, le chef de l'État l'avait si bien dit dans son discours de 6 minutes. Alors, il y a créé blocage et qui établi au niveau il y a réforme il y a CENI, réforme il y a cour constitutionnelle, au niveau de la diplomatie, donc niveau il y a nomination il y a ambassadeur, niveau il y a territorial, nomination ou élection il y a bourgmestre. C'était presque ces histoires-là na sécurité, c'est ce qui fait. Les chefs de l'État avaient bien élaboré. Mais tant
comprendre l'union sacrée et ça ni objectif et ça ni donc c'est quelqu'un qui ne comprend rien du tout. Baloba qui vision yangwana. Mais il faut gouvernement responsable ou mettre biloko en pratique. C'est pourquoi cela avait besoin de l'adhésion de tout Congolais. Donc, ndenge zabo ndenge batu baye kokota na union sacrée, boye kokota te po boya na vision o lobby nga na na vision nanga toka o cahier des charges. Non. Ce n'est pas un dialogue. Ce n'est pas une concertation. Donc, quand vous venez, vous adhérez à la vision du chef de l'État. Point barre. Mais il n'y a pas un problème. Ceux qui ont par exemple na idée non vision ou na money et ça bien mais awa to ko changer logo to chaboy et ça proposition so que bandimi ok so baboy c'est fini point barre. C'est très clair que ça. Donc ndelo na lingana yebisa bandeko nanga ba congolais bazala batika makambo ko banga ke oh non Lambert Mende na yebite so Lambert Mende so ndeni ozo mona ba bon nyonso basali omoni ba même nani mutuloko le Jean-Pierre Mbemba to sito biso na longoli yango me na yebike Jean-Pierre Mbemba mutabanda ko ba mutu soka 2030 na ko cha basoda na zela basali ba rébellion ndenge boyebi. Moïse Katumbi a travaillé avec Kabila autant d'années. Donc, ces gens, anciens proches à Kabila. C'est la même chose avec Lambert Mende. Mais pourquoi on peut accepter Jean-Pierre Mbemba, accepter Katumbi et refuser Mende? Mais je ne suis pas ici en train de plaider au Mende. Non, moi je parle par rapport au poids politique que chaque regroupement ou chaque individu peut avoir dans l'Assemblée nationale. Parce que Bissot a besoin de la majorité. Lambert Mende a des députés, on a besoin de ces députés-là. Lui-même est député alors. On a besoin de la majorité parlementaire. Tant que l'Assemblée nationale est kozala oyo, toko travailler na batouane. Là, il ne faut pas vous tromper. Tant que l'Assemblée nationale est kozala oyo, toko travailler na batouane. Au moins, ceux qui vont dissoudre l'Assemblée nationale, toko ko zo ba député mususu. Ba bilongi mususu opposé le wana goya. Au moins ceux qui na élection mususu. Mais tant que toza na assemblée oyo, ba twana nde baza ba député. Ce que Boling chef de l'État a inventé ba député non. Donc tout se comprendre na niveau 1. Mais union sacrée eza blanchisserie eza ni neti place moko bato bakende ko batama pona mabe nyonso bakusala non soko sali mabe justice est au salam salanango. Aux ana union sacrée oui changer. Au sali mabe la justice fera son travail. Bon merci beaucoup. Merci beaucoup Ndeko. Okay. Merci Ndeko Jeff de Komina Souka Souka émission. Tout le bateau où tu invité qui Ndeko Jeff n'a tout ça qui décryptage ya actualité politique. C'est votre M de serviteur Moïse Monkanchi. Bané n'a toujours auto bilan sur de ça ni idenda. Merci bien Ndeko John Mbouki au hasard c'est ma caméra ma bouki bende au Sali Moussa Yolo Makasi neki mobimbané to ba toujours lola ezo futa sima to koloba. Merci Ndeko Jeff nous répondre à l'invitation. Merci Ndeko. À chaque moment soit actualité zaloé pour passer dans le plateau. Merci. Affaire à suivre.